ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande ko balandi émission to le belamboka Congo na pesi bino mbote bisika lo sezwa mibino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Na mokolo molelo tozali kolobela spécial ba étranger ba ingeli ebele na République démocratique du Congo. Kasi yako kamwa bande ko balandi. Wuta kala tozalaka na bango awa batikalaka koyeba te kasi betango mapona mezali kokele malembe la kokoma na esika yango tala mama na likambo bato nyonso toyebaki bango bazali bala mboka lelo oyo babongwani na yambo ete na kota penza la mama ya likambo tika ete la pesa penza balandi minene ya émission to le belamboka Congo mbote pambate soki na pesi bango mbote te bango basutelaka ngai penza molobelo ya bino ya mboka Congo ndeka na lobaka la bino ete j'aime du tout ce que les gens disent tout bas et moi de Slompinga je dénonce les insanités talatina babenga kanga océan bandeko na pesi mbote ebele ya koleka na la patrona Chantal Ayao mama mapasa grâce na yende bomoni molobelo bino ya mboka Congo Sandra Nila wanga ya motema mbote ebele pe mama mboyo pour amento angolano bon dia botarde bonne noite na tango lo semission ko kutela bino la reine Olga Lompinga osali mobembo princesse Florence Batondo bido akitanio mosala malamu bandeko ndenge kana utai ko yebisa bino ete makambo mazali minene na mboka Congo na yebisa ki bino ete na mboka oyo tokomona nyonso oyo na mikili ya bapaya ezalate kasi na lingi nazongela bino no mwa moke na sima po ete tokoma nesiko tozali na lingi tozonga nano na bokitani wa mona mboka Kabila Muze ere ayaka na ekolo Congo kolongola biso Mobutu la misala wa ye ya mabe ayaki alobi aye ko liberele biso mboka kasi ya pasi koleka leloyo bato nyonso oyo ya mimaki bazalaki kaka bapaya na sima na ye kokufa tika ete molimo moye mopema na kimia mwana wa ye akitani na ebonga kasi babandaki na 1+4 oyo bino nyonso bakongole ya mokili momba boyebi nalo bazalidi ngoma azalaki étranger Bemba oyo bakangi egombo azalaki étranger bango nyonso Ruberwa étranger bango nyonso bazalaki la 4 vice-président lokola 5 bazalaki kaka étranger po ete mona mboka Joseph Kabila toyoki ete azalaka pe étranger kasi sika oyo po ete tokele bakongole bafungoli miso tolandana no mwa moke lolenge maître Lulu ayebaki na koloba maître Lulu alobi ete asengi na bapaya bayeba ko zwa bato la bango nyonso oyo bayinge lekolo Congo bazali ko semer trouble kasi naloba te po ete TV ezali radio te cordon jury balancer biso élément ya maître Lulu simande to kozonga parce que na kawa na zayi mode bazali belé yango to sengi to ba chanceler union sur monde au team de ce dossier ba citoyen na bino baza ça des ordres na Congo parce que nous chez nous quand quelqu'un a biso et pas na biso tant muto za na nationalité congolaise oui ko tamusa ensemble na nationalité mususu tant ko tamusa ensemble na nationalité mususu c'est qu'on opère l'office au ya Congo alors ce qui va binationaux baza libanda o baza ba congolais que les chancelleries ya ba pays wana va considérer bato comme pour 100% étranger parce que la loi n'a pas de permettre des nationalités qui n'étaient pas montées. Tout qui va Italie comme Tinda déjà, tout ce qu'on appelle Belgique Tinda, France Tinda, États-Unis Tinda, Canada Tinda, Rwanda en face, Tinda Bisso pour permettre les Bisso non, voilà nos ambassadeurs na Congo parce que nous avons conseillé les ambassadeurs na Congo. Donc tu es originaire à Congo, mais comme on change de nationalité aux communautés belges. Non, pour avoir des partis politiques, la gestion de partis politiques ils ont un ministère intérieur. Donc tout parti politique avant ils ont acte dans leur existence, il faut qu'ils soient dépôt de statut na niveau ministère intérieur. Donc ministère intérieur c'est archiviste et mboka pour être un parti politique. Si vous avez besoin d'avoir des informations sur un parti politique, attends aujourd'hui on a un parti politique on a des messages OK vous aurez au niveau ministère intérieur parce que ça va avoir un filtre. Il y a des informations filtre dans le dossier. Donc avant qu'il va reconnaître comme parti politique, il faut les canaux étapes mieux sur. Donc moi je ne peux pas comprendre qu'un parti politique se dédouble en République du Congo aussi facilement que possible. Donc voilà que nous sommes en République du Congo, c'est facile. Comment voulez-vous qu'un parti politique se dédouble dès lors que gestion à niveau ministère et qu'un parti politique a même un parti politique soit un acte de reconnaissance. Donc pour nous, parti politique ne se dédoubler jamais
dès lors qu'ils ont un statut moko original ou déposaka ya moni bo se référer na tout ça a ngana yo tout ça les partis politiques comme on na kati comme on na kati donc de où déposer encore ba fondateur na cofondateur na ba membre fondateur tant que déposer encore nous avons nos signatures tout ça va identité na biso mais ceux qui déposent besoin de la modification à parti politique wana na cadre ba statut vous la nomination ou bien côté na ya nini oyo ba benga ba groupement politique puisqu'avant tout faut ça appeler congrès beaucoup revoir na kati ya PV na biso wana ya assemblée générale extraordinaire ou ordinaire signature na yo mamona signature na ba kotala bo biki oui document va déposer en 1950 et renseigner que bango balé ba signaki des documents va déposer en 2000 ceux qui 18 et ça ka bango balé c'est conforme il y a un parti politique et au sala musala mais ce moni document wana original ou elle besoin de voir mieux ça sur ngandi et ça il y a monté dans les lots carrément faut résider que parti politique c'est DWT vous recommandez de tout le monde c'est ça biki tout saigne pas de botibala ça la comme muswa comme ça na mo belé na o pese net il est colombe on peut IDPS moitié colombe na soba pour ça la différence bande ko balandi bino moko bomoni lolenge maître Lulu a symboli penza na bolai ndenge bino bato ya lopoto bolobaka a spécifier alobi ete awa na mboka la biso Kinshasa na province ville ya Kinshasa moto po ete asala parti politico et sengeli na ministère ya intérieur donc to interpeller conscience ya ministre intérieur asali mosala malamu te pambate soki totali ete bakonzi bakambi ya ba parti politique yoso bazali kaka na double nationalité siko tolo baboni atako oya simbi biso lelo oyo toyoki pe toyoka uta kalakala ke baloba ete azalaka kaka moko ya biso te siko tolingi toloba ete bakambi nyonso ya Congo bazali bobele ba étranger atako lolenge maître Lulu azali koloba kasi bango pe bazali moko basimbi mibeko boni batikaki bango uta kala basala mosala yango na lingi la interpeller conscience ya bayimboka tozala balashe te ndenge bino moko bato maile bolobaka to bandi ko kena mapona oyo ezali mois d'avril mois stratégique oyo ba député bato baike batelemi pona kobunda na tina yete tosi tokufi to banga lisuko polate kasi boni tozali ko kena maponami boni tozali ko kende bato basi ba pesi mikanda ya bango ba oyo misolo ya ba $1000 basengaki américain basi pe bafuti ba oyo bazangaki bavandi bazali kobundela lolenge nini baboya makamaike oyo boyebi ete na mobeko likonzi ya mboka bazongisaki makambo wana nyonso na article 47 bandeko yango na yebisaka bino ete botangaka to réfléchissaka ensemble tango bozali ko s'abonner na ABC One tango pe bozali ko yebisa baninga esengeli ete to kaka mwa ba commentaire ya bino esengeli bo pesa ka pe mayele po ete atako bozali la mikili ya bapaya Congo ezali bobele ya bino po ete na mboka bapaya bakobengana kabiso lokola banyama pamba te mboka ya biso ezali malamu te kasi tolingi toloba boye mama na likambo oyo ezali koyingela à part ya Moïse Katumbi oyo bomonaki ye bomoni passeport waye balobi azali bongo italien kasi bazali baike Zakari babaswa oyo apesa biso lingala facile mama na likambo biloko musonga pe na komi koboya babimisi lisusu azali étranger bandeko finalement boko pekisa bato banso ba oyo batelemi na ekolo Congo ba oyo balobi ete batombola mboka ba oyo balobi ete batombuka basala éveil patriotique éveil ya conscience pa bate congolais asi alali congolais akomi moto na nzala makambo mazali maike oyo bokolanda kaka awa na ABC kasi yambola kotela bilo likambo ebimi Jerimbulu mon coordonnateur tshela biso nanu droit de réponse ya mwana mboka Roger Lumbala bongo tozonga na sima toko kende na tribunal pona likambo wana po bandeko na biso ba congolais lokola bayebi ke bakoyi kokoma likambo bakomi Roger Lumbala azali français na tango tokokende na tribunal bango siko bakoya kolakisa mikanda oyo esali ke Roger Lumbala azala français alors que nga na yebi ke naza français te siko oyo tango bango bakomi na moni moto oyo aye kolelela ngate ke omoni président bakoselio na moni moto te tango na kofunda bango kozala ke président omoni bazali kaka bana mike te moto nyonso tout il faut assurer responsabilité na makambo oyo aza kosala nde yango wana na promettre que soki mbongo moko ezali na kopesa pona ke na tribunal contre batu ya journal wana ngana ezali mwana Congo nazali congolais na kozala candidat na mboka oyo pona ko permettre que to gagner élection ya lobby parce que seuil ezali likambo mokete nde yango wana biso nyonso tout tozali ensemble pour to atteindre seuil lobby pour tozala
ba député un peu ba député provinciaux na ba député nationaux. Olimbisa. Bandeko balandi boyoki droit de réponse ya Roger Lumbala. Kasi nalobaki apesa na droit de réponse pambate na kosembo elabino yango na ba émission mazali koya. Peto ko lukaka bango moko ba oyo nyoso ba kombola bango ezali déjà la liste ke bazali ba étranger. Totu na bango peto benga kuna bisiko ba pesa ka bango ba nationalité toyeba ya solo soki ezali ya solo to ezali ya lokuta. Iyo na mwana mboka Roger Lumbala po ete otelemi kasi Roger Lumbala azali na makambo maike oyo na kozongisa kabino na makambo leki po ete fabo yeba kamutu na identité la ye na flashe bino libela pambate lelo ezalaki kaka tolobela droit de réponse la ye kasi na mikolo mizali koya na kolobela bino po ete azali moko oyo asanganaki na M23 oyo enyokolaki biso kasi lelo oyo tika tondi bapeke azali kaka étranger atako apesi droit de réponse pambate afingaki mboka na biso na mikili ya bapaya oyo boyebi mais na kamo likambo Roger Lumbala aya na Kinshasa aya kosenga bolimbisi pe akoma lettre na tata mokonzi wa ekolo bisika oyo na ndibaki ete bato bazali bobele mibale na mibale bandeko balandi na pesi bino botondi makasi lolenge bolandi penza na bokebi nyonso émission na bino tolobela mboka Congo kasi na yebisa bino nini nazali kotonda botondi na assistant oyo andimaki alobi ete na bureau la biso ya recherche oyo tozalaka la directeur J en tout cas Azer Mbulu abakisami bandeko boye batela zalika kovimba po ete lazwi bato ya mayele yepe azali moko ya journaliste ya makasi penza kasi ya ndimi azananga elongo bandeko balandi tokomi na biso na suka émission na yebisaki bino ete bosabone massivement pambate awa nde bokozwa bilengi bya bino bayi politiki boni bakomi kosambwisa bango soki bosepelaki na émission ya mokolo lelo bopesa bongo merci makasi na Jerry Mbulu coordonnateur oyo ngala yebisaka bino ke azali maboko pembe elongo na mwana mboka Diomi Ndongala atako baboyi basambisa ye bamona soki bakolonga ekolo Kongo te po bango bazali maboko pembe botondi makasi ya koleka na pasteur Didier Lompinga pare ya émission na ngai pe na bino nyonso oyo bolingaka émission bwa biso tosuki bongo nous là on s'informe on se cultive rien que pour vous informer sache-le on est mieux qu'en face mon coordonnateur Jerry Lumbulu to Jerry Mbulu